Tina Ipupa. Moni soki nga na zoko loba makambo falia zoko sala o nga noko mabe. Tina Ipupa na loba kiango trop c'est trop. J'ai eu trop de rapports, Yango yaya salanga mudenga bota mwano. Charge yango botikila nga noko tana komiti na komi mandefu a pembe likula ba problème afali. Okende boy rapport, ozonga boy rapport, okende boy rapport. Et plus grave lelo Tina neti osola na falite. Siko oke ko luka bitumba na mwana mwasi tu ai babeti yo. Hein? Soni nini vraiment yango famille on tokoyoka soni combien de fois okutana nemela obotoli chenette bobundi kuna bakangi yo na se ba fini yo oleli oswima nzaka okende suzu kuna obundi apokadero obengo filima de fali musique yango oyo famille tondima ko sala ya boye. Hein? Tina ngana ko benga faliti esikaza kuna kage esikaza mbala moko désormais akende pa ba beau-frère Faustin et pas na souté na ozom sa fali pa ba tata na ye ngai noko na lembi na lembi na lingi souté trop de rapports au moins na ndenge nini on ba comme lokola mwana moko boy chaque mois ba bekisa ba parents na classe chaque ba bekisa ba parents na classe comme musique ngo zala bongo. Tina yom to antetaka ye ni bengele sikaza l'air azo ya kisaka nazo zongi saye na famille batata na ekuna azonga kuna. Tiens, c'est quoi ça? Nesha Nelly Tambwe Ben Bouid lobby na 20h dossier spécial toute la vérité sur les bêtises du fils de ma sœur. Tout c'est trop ils ont raté. Oh misiki yango leki wendo azala makambo. Hein? Est-ce que wendo kolosoi abundaka na mama ngebi? Hein? Osoyo kashibe pe na bundina mami lela. Oh, misiki ko bozobe bisongo boende. So ko misiki te, so super mbongo na ebite. E no so ba rapport le mo batinde o nani na liboko eziki osala boy. So ko kepe ko bunda kuna soki pe ba beti yo ali ba pasuri yo couper. Et là, on a ça coupé moyen dans le bezat. Tout est en live.